Bonjour, bonsoir, na bande nyonso bokolanda Isaki News Télévision, na pesi bino nyonso mbote, ezawa bino José Yunga l'homme simple. Bandeko na pesi mbote na batu nyonso bazaka branché scotché na kati ya programme na biso ya batu ya Mangala. Bandeko na yeko présenter bino esquisse. Mam c'est Sila Bisalo Beckham. Maman Yaba les Abakouk. Na présenté binoye maman les Abakouk. Donc maman oyo ya les Abakouk apesi Babakouk conseil alobi penza pe a répondre batutu oyo balobake sima ya les anani to nani. Sima ya sila yebisi bino ke botele mesika moko. De akangama kaka na Nzambe. Secret na eza Yesu. De eloko epesi nga esengo na koloba ya ndeko Sila Bisalo mwana na Nzambe. Donc ezali ndenge atomboli kombo na Yesu. Alobi soki nano zwi te tikala place ozali. Tikala ndeko place oza. Pour continuer, boyoka makambu, Sila Bisalo a s'adressé na les Abakouk. Boyoka mams na bino. Toleka. Vraiment. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. C'est Dieu. Azate. Vraiment. C'est pas en vain. C'est un bon témoignage. Respectez ma aîné ou linga kozala moto oyo akozala flexible akozala ene ya HD moto moko akozala lep mais aza ene na carrière na mosala aza expérience ya scène yoka ye linga conseil parce que conseil nde mwa moto na grandeur moto oka conseil tokoma mosika nini. Et quatrième chose, c'est l'humilité. Ya solo alobete azana ba principe na ye ndeko. Azana ba principe na ye. Avanzamba pambola yo. Mikitisa. Telema na poste na yo. Zela tangu na yo. Meto ebite. Bandeko yo bakomo welela.
bakomoke simba bapakola bango basokola bango po asala succès basilo babanda kala babanda bana mikia metala lelo yo andimisa mokili batutu Bekam Pomba Sen Mams Dr Sisi nyonso wana bakombo wana nyonso sila nani nabosani kombo wana sori ndenge nabosani hein? Donc ozomona ke mutu azosala musala amilongoli sila amikotisi na senyo bapesi ye azalaka bongo bandeko eza facile ndeko na ngai kolinga te omilakisa soki nano oyebi musala te yeba musala alobi respecte pe ba ene ata ene wana aza mwana moke yo oza mokolo na ye mikitisa epa mwana wana akolakisa yo musala ebonga koyeba musala osala yango misusu alingi nano oyebi musala te olingo sote ndeko kosote ndenge nini okosote ndenge nini hein? Alobi telema na esika na yo ndenge Abakuka alobaki na telemi na poste na ngai nazozela tango na ngai totika vi ya mbangu sila enseigné bino bolobaka te maye kolobela les Abakuk na ye aye kolobela bafani na ye alobi bafani na ye nzambe mutu apesa bango yango aye kolobela. Vraiment les Abakuk bo soutenir mama oyo bo soutenir Sila Bisalu Bekam numéro 10 ya théâtre mutu ayeba musala asalaka eza en 20 mais musala penza yebi yango Sila Bisalu Mams Dr Sisi Sila Ivoirienne de nyonso wana incarnaka ba rôle na yo penza amikotisaka bandeko soko mikotisaka na scène vraiment na toko kumisa yo pe toko kokumisa te me toko supporter yo toko support yo elobi bato anglais toko support yo zala yo ko envier mutu te bimisa de meilleur na yo ndenge Sila bimisaka yango bato balingaka ye ata bato bayinaka ye me bato balingaka ye pe bazali po na mokili mutu akolingo nyonso te c'est ça mutu nyonso te akolinga yo me ye approuvaka ke ayebi musala mindondo alobango alobi Sila aza numéro 10 ata bato nyonso balobaka wana bayebi kete mutu aleki ngai na kojouer bayebi Mams Sila Bisalu Bekam Pomba Sen numéro 10 Messi Bekam de talaga bakombo azwa de bato bando pese bakombo na bando mona musala c'est ça soko zo sala musala oyebi yango ezalaka esengo kosala musala te po bato bamono yo prouver na musala biso pe tokoya ko lobela yo ndenge tozo lobela lelo Sila Bisalu Bekam bandeko merci beaucoup bo like vidéo bo support Isaki News Télévision toyaki ka kolobake bo support Sila Bisalu Bekam na biso News Télévision bye bye.